Bonjour, bonjour, balandinyo ya émission na biso Diaspora Debout. Tozopesa bino bambote bisika nyonso bozwami na mokili mobimba. Tozopesa bino merci na fidélité na bino oyo bopesi na émission na biso, na kolandaka biso na ba émission na biso nyonso oyo tozoya liboso na bino pona kopartager na bino makambo ya mboka na biso moko kaka oyo toza nango la République démocratique du Congo. Merci vraiment na balandi nyonso oyo baza kolanda biso pe na ba oyo baza kopartager émission na biso ba lien na ba vidéo partout pona bandeko nyonso pe bazala informé na makambo ya mboka na biso. Et merci beaucoup pe na ba oyo nyonso basi ba s'abonner déjà na chaîne ya YouTube na biso Diaspora Debout TV. Topesi bino ba merci pe tozo senga na ba oyo nanu ba s'abonner te boye ba vraiment ko s'abonner na chaîne ya YouTube na biso massivement. C'est soutien na bino ya ko s'abonner pe ko partager ba vidéo na biso ezo sala biso bien ezo sunga biso po musala ekende liboso. Tubandaka émission na biso na kopesa merci na Nzambe ya Abraham, Nzamba Isaac, Nzambe ya Jacob, azwa lokumu na souffle de vie oyo azopesa biso, akomisi biso lisusu na semaine ya sika oyo tokoti na mokolo ya lelo, apesi biso makasi, tolalaki lobi na butu pe na tongo ye alamusi biso, mingi babengami bibembe, mingi bakoti ba hôpital pe mingi bazana ba prison, kasi biso apesi biso santé, souffle de vie pe kimia pe esengo. Apesi biso susu makasi ya koya ko partager na bandeko nyonso o ezali ba information pe ba problème o ezoleka na mboka na biso. Nde topesi merci na Nzambe ya muze Aidi na Abala, Nzambe o aza ko batela biso, Nzambe o aza ko sunga biso. Lelo toye liboso na bino po tozana mingi vraiment te ya kosolola, kasi oyo tozana ngo toye to solola na lombango toyeba nini oyo eza koleka na mboka na biso moko oyo tozana ngo la République démocratique du Congo. Nde toza kosenga boyeba ko bosana te ko partager ba lien pe ba vidéo na biso pe bo s'abonner massivement na chaîne ya YouTube na biso Diaspora TV. Merci bandeko nyonso oyo baza ko s'abonner pe na ba oyo baza ko partager. Tokoti na ba sujet na biso ya mokolo ya lelo. Premier sujet na biso ezali voyage ya président na biso na Sud Arabe kuna na Asie bisika oyo akendaki po na koluka kaka ba investisseur baya ko se investir na mboka na biso. Deuxième sujet na biso ya mokolo ya lelo tokosolola oyo ezali complot oyo eza kosalama contre la République démocratique du Congo mboka na biso pe contre président na biso de la République. Pe na kati ya ba complot wana tokosolola meeting ya Martin Fayulu oyo asalaki na Sainte-Thérèse na kati ya Tchango. Tokosolola sujet oyo ezali problème ya seni oyo ezali koleka na oui confession religieuse kino lelo yo nanu bayokani te. Et na suka tokosuka na ba problème oyo ezali ya ba affaire opérateur économie ya mboka na biso. Bambote na bino lisusu balandi nyonso émission na biso tolingi bino mingi, Nzamba pambola bino e bobosana te ko soutenir biso na nyonso Nzamba kotia bino na motema bo soutenir biso po to bongisa réalisation ba image makambo nyonso po ezala malamu bolandaka ba information bozwaka vraiment ba information na ba image ya malamu ya kitoko na chaîne ya YouTube na biso Diaspora Debout na nzela ya ba émission na biso. Nde toza na posa ya lisungi na bino ekosala biso malamu. Tokoti na premier sujet na biso oyo ezali voyage ya président na biso na Sud Arabe kuna na Asie bisika akendaki kokutana na ba investisseur po baya ko se investir na kati ya mboka na biso. Et lokola président na biso aza makasi na
na diplomatie et ayebi ko solola, ayebi koyeba ko convaincre mitema ya bato po na likambo moko songolo to na problème oyo ye alingi apesa to na proposition na ye koto wana aza makasi pe na kati ya Sud Arabe oyo ye akei tomoni ndenge a convaincre oyo ezali ba investisseur ebele oyo bandimi koya ko s'investir na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo et pesi biso esengo pe tobeti bravo pour na président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pe tomoni président na biso azozonga maboko pamba te pe azozonga na enveloppe ya 1 milliard de dollars américains au bapesi ye pour na ko soutenir oyo ezali bamisala oyo eza kosalama na kati ya mboka na biso lokola guerre ya est oyo ezali état de siège lokola gratuité ya enseignement pe kosala banzela baekole pe baprojet ebele oyo gouvernement aza nango bandimi kopesa ye 1 milliard de dollars américains pour na kosoutenir ye et eza kaka 1 milliard de dollars te na 25 jeep blindé oyo ya basoda ya makasi bapesi ye mpo na koluka kokotisa kimia na Est pe na République démocratique du Congo, surtout état de siège. Et les kamalamu, et salama malamu, makambo nyonso, et les kamalamu pepe ya Est bazwa kimia, bazwa liberté, na bango ezala vraiment 100%. Topesi merci na bandeko oyo ba soutenir président to pepe congolais na ba cadeau pe na ba bien na bango oyo bandimi kopesa na mboka na biso to sengi nzambe ya lola nzambe ya aidi na abala apambola bango azongisela bango mingi nzambe na biso ya ba congolais oyo to bondelaka akanisa bango. Toleki na deuxième sujet oyo ezali eza na complot moko oyo ezali kosalama contre la République démocratique du Congo et contre le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Complot wana ezotambola na ba politiciens congolais na ba groupe ya religieux confession religieuse congolais eza na ba soda oyo baza na kati ya armée oyo bazali na kati ya complot oyo bazoluka premièrement vision na bango ezali bazoluka moyen nini oyo bakoki koboma président de la république po s'en sortir et bazonga na business na bango ya mafia oyo bazalaki kosala. Complot wana ezali na ba multinational na ba impérialiste oyo ezali bato ya libanda na ba chinois oyo business na bango oyo badai kosala illégal na richesse oyo ezali ya mboka na biso ezali minéré lokola président a bloqué bango moyen basala yango nde bazali kosala liboso te bakoti complot bazoluka moyen nini oyo bakoki ko déstabiliser président ko assassiner to kosala coup d'état to koluka moyen nini oyo bakoki komema mboka na biso na dialogue pona bango bazwa lisusu souffle. Yango tozosenga na bana mboka nyonso peuple congolais diaspora pe na kati ya Congo tozala ini pe to soutenir président République Félix Tshisekedi azali bénédiction pona mboka na biso azali moko oyo nzambe atindeli biso tozala nsima na ye to soutenir ye aza na ba projet ya malamu pe ya kitoko pona mboka na biso nzambe tanga tindi ye na mboka na biso apesaki ye mandat te apesi ye nde vision. Président Félix Antoine Tshisekedi aza na mandat te kasi aza na vision moko ya makasi pona kobimisa mboka na biso na kati ya libulu na kati ya misère na kati ya pauvreté. Yango ezosenga biso nyonso bakongo bangala baswahili baluba tozala ini topesa na loboko pe to soutenir président de la république Antoine Tshisekedi Tshilombo Félix po
akokisa mission oyo aza nango pona bonheur ya mboka na biso. Tozo senga vraiment lisungi yango wana bomoni bango bakanisaki soki ba soutenir Martin Fayulu na ba marche o alingaki kosala ke Martin Fayulu akozala na pepe na sima na ye bakoluka moyen nini oyo bakodestabiliser pouvoir en place to président na biso Faci. Kasi nzambe ya bolingo yokisi bango soni ba échouaki na démarche mobimba ya liboso. Tomonaki déjà Martin Fayulu alelaki batiaki ye musapi parce que biso toyebi ke muto oyo batiaka musapi eza kaka mwasi, batiaka mobali musapi te. Est-ce que eza kipede, eza nini, eza homosexuel toyebi te. Mwana mobali azolela batie ye musapi. Ezalaki vraiment soni pona classe politique na biso, ezalaki vraiment soni pona ba leader ya mboka na biso. Toye komona achanzaki ayaki kotia le 29 septembre o elekaki. Kasi tokomaki le 29 bango moko bamonaki ke peuple aza d'accord te na bango, peuple aza prêt ya ko participer na ba marche na bango, nde ba chanzaki surtout ndenge Ngobila gouverneur ya mboka na biso ya Kinshasa zwaki mitindo pona ko inviter ba insécurité blokaki ko banda na mai ya njili kino na aéroport. Alobaki marche ko sala mate na mopanzi wana ya Tsango. Bosala na bino marche na ba parti mususu etikali kasi na Tsango te. Kasi bango bakanisaki on dirait bango nde baza na monopole ya Tsango, on dirait pepe ya Tsango baza sima na bango. Nzoka pepe ya Tsango basi batimbelaki bango ke baza baini ya mboka, baza na mission ya ko déstabiliser pouvoir to ya ko déstabiliser ezali mboka na biso la République démocratique du Congo. Pepe ya Tsango asi aboyaki bango. Tomonaki victoire pe succès ya meeting ya papa na biso Mboso oyo asalaki na Kanluka pe asalaki na Tsango. Abiebisaki bana Tsango soki leader moko politique aye epa na bino asenga bino bo bima bosala marche bosenga ye abima na mwasi na ye na bana na ye, parce que za ba leader ebele ya politique ya mboka na biso toyebi bisika bango ba utate baza lokola ba Meshe Sedek roi de Salam, baza na papa te mama te, toyebi te baza ba congolais, baza ba étranger ba uta wapi ba bima wapi, toyebi bango te, toyebi pe ba famille na bango te. Kasi bazoluka ba manipuler peuple congolais, ba utiliser bana mboka pona ko déstabiliser réussite pe pouvoir ya peuple congolais. Kasi nzambe ya lola a faire échouer bango na nyonso. Et bana ya Tsango ba yokaki vraiment message ya papa Mboso pe batiango a pratique. Toye komona deuxième meeting o ezali ya gouverneur Ngobila asalaki plein à craquer bato bayaki ebele pe gouverneur Ngobila andim apesaki message na bana ya Tsango bazala prudent batelemela banguna ya Congo pe ba politicien ebele oyo bazosala pona intérêt na bango, kasi bazoluka ko utiliser bana ya Tsango bazala vraiment vigilant. Et bana Tsango bazwaki mission oyo babetelaki Ngobila maboko pe balobaki bakotosa maloba pe bango nyonso bakozala sima ya président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toye komona na meeting oyo ya Lamuka L tobenga kango L ba ene baza batondisami na N parce que ça appelle la Lamuka L ba hypocrite batondisami na hypocrisie kuna tokoma kuna na bango. En tout cas bana Tsango ba yokaki message ya papa Mboso pe ba yokaki message o ezali ya gouverneur Ngobila. Tomoni échec na meeting ya Martin Fayulu, bato ba répondre vraiment te bana Tsango ba boy, bana Tsango ba lakisi ke bakozala na sima ya président Félix Antoine Tshisekedi. Et Martin Fayulu a échoué na banza ba o nyonso baza sima na ye lokola ba impérialiste pe lokola ba mindele ba nani tobenga bango ba
communauté internationale nyonso o baza simanaye ba ko comprendre que peuple congolais aza susu mutu ya ko manipuler te baza sima ya Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas Martin Fayulu ponaye esili vraiment 62% ya lokuta o bokosaki biso et monanité. En tout cas Martin Fayulu luka ozongela koteka pétrole na yo ndenge omesana to luka ozonga na mboka ya ba parents na yo o babota yo to okende ko vivre na Cameroun na famille to na mboka ya mwasi na yo oyo yo obala oza na espace susu te na kati ya mboka na biso. Toyo kokota na lamuka ba hypocrite to hypocrisie eza kuna ya makasi. To monaki Moïse Katumbi ndenge asalaki déclaration pour la koloba loi ya Tchani ezali distraction. Biso toye ko répondre en tant que des pères et des mères 100% congolais, loi ya Tchani ezali distraction te kasi ezali loi ya protection ya mboka na biso. Loi wana eko leka. Toyebi ke bofandi kimia po bomoni balekisaki loi wana te pona ko examiner yango na bureau ya Assemblée nationale to na papa Mboso kasi tokotia pression kino loi wana bakolekisa yango na ko examiner pe bakolekisa yango ba député bapona yango loi wana il faut eleka na mboka na biso. Soki ba député baboyi tokokende na nzela ya référendum tolekisa loi oyo tolobi 100% des pères et des mères congolais yende il faut akamba mboka na biso la République démocratique du Congo. En tout cas bokanisa te bino ba hypocrite bokanisa te biso tokopesa bino sous confiance. Tomoni likolo ya loi oyo Moïse atamboli na ba États-Unis atamboli partout pona kokose la président de la République makambo pona lekaki même niveau ya kobanda kolobaki ye aza na problème na Kabila te ye abeba na Kabila te soki esengi ye na Kabila bayokana bakoyokana ye aza na problème na entourage ya Kabila kasi Kabila te pe Kabila aza na problème na ye te et toyebi ke na ba réunion secrète bakutanaki na Kabila pona kosala ba complot contre mboka na biso. En tout cas toyebi bino toyebi papa Mbemba toyebi bino nyonso boza ba hypocrite biso tokotala bino lisu likolo ya lisu tokotikala simate. Toye komona ba Martin Fayulu Mozito pena ba to ya lamuka ba ene basaki ba déclaration ba lobaki ba jeep oyo président lingi a corrompre ba député bango ba kozwa yango te kasi toyebisaki batoke tango président Mboso asengaki na moto nyonso oyo akozwa na député ayeba komilakisa to apesa déjà rapport na eto a signé fiche ya Assemblée nationale ozo lakisa ke bato bakozwa to bato bakoboya kasi anta député mon côté aboyaki toye komona député ya ici de ya Martin Fayulu kombo na ye Ado Ndombasi auti kosala accident na ba jeep oyo bango bazwaki tango tolobaki na batu ke bozwaki ba jeep batu balobaki ke tokosi ba makambo bango baboyi kasi jeep oyo ya sali na accident wana oyo akomi kosenga intervention ya président de la République po bakende kobongisa yango to bazongisa yango na compagnie bapesa ye mosusu ya sika euti wapi ba jeep oyo président de la République akorompaki bango yango wana toloba président de la République akorompaki pena Mabut akorompaki pena FCC akorompaki tous les 500 députés nyonso na Martin Fayulu na Mozito po bango pe nyonso bazwaki ba jeep. Bomoni ke bosuki nzamba bimisi bino na poasa lokuta na bino ebimi na poasa yangwana nzambe a faire échouer ba marche ba meeting na bino po bozoya na lokuta biso IDPS to bundaki 37 ya lit na biso na lokuta te kasi ezalaki na ba argument moko solide na ba vérité pe pona intérêt ya peuple pe ya mboka totalaki intérêt na biso te pe to lukaki ko manipuler batu te kasi bino boye na lokuta na ko manipuler na trahison na haine pe na tribalisme. En tout cas totelemeli yango kino na suka toleki tokoti na likambo ya seni
tomoni biso nyonso déclaration ya lokuta ya Abbé Chole ndenge aza koloba bango balandi Papa Etienne Tshisekedi pour na 2011 Papa Etienne Tshisekedi alobaki ki soki président ya seni azana classe politique moko azokanga ma classe politique Papa Etienne akozala candidate mais tomonaki nanga azalaki proche Ngoi Mulunda azalaki proche ya Kabila ya F ya PPRD mais Papa Etienne Tshisekedi aboyaki te akendaki élection pe alongaki yango na Ngoi Mulunda malgré apibliaki Kabila mais Papa Etienne Tshisekedi mutu alongaki yango. Abbé Chole aza moto lokuta nde yango azokosa na audio ya lokuta o aza nango azoloba ko publier biso tozozela o publier audio wana Papa Chole tokolakisa lokuta na yo na mokili mopepe bato nyonso bakoyeba. En tout cas seniko bosala soni église catholique soki bokozwa ba décision te ya kotelemela mutu na bino Abbé Chole biso peuple congolais tokokutana na ye akokutana na biso na nzela na ye pe liboso na ye tokotelemelela bino. En tout cas tozosenga na assemblée nationale bozwa décision na rapide pona ko investir o ezali Papa Denis Kadima o alongaki o 6 confessions religieuses et votaki. En tout cas nasenga na bato pe na mokili mobimba bolanda Abbé Chole te baza bato ya lokuta baza na audio te baza na eloko ya koloba te pe akosala te nde bazoluka bakosa ke o ba si confession bazofanda na hôtel une cité de l'hôtel ya fleuve o eza na gouvernement to eza na bato moko nde bazako loger bango kuna biloko nyonso wana eza lokuta. En tout cas totelemeli yango tokiti na likambo ya ba opérateur économie oyo bazosenga na gouvernement apesa bango maboko makoki po ba inonde marché na biloko akolia biso tozo soutenir bango lokola Papa Didi Kinwani lokola Chacho Mbala lokola Shabani Record pe lokola Claude Maluma pe na groupe na bango nyonso nde baza kosala tosengi na gouvernement atsa bango maboko bakoka ko inonde pe koyokisa ba opérateur économique o baza sima Kabila soni po mboka na biso ekende liboso. Tomoni pouvoir leloyo ezozonga na maboko ya peuple congolais pe o ezali business to makambo etali mbongo ya mboka na biso to richesse il faut ezonga nyonso na maboko ya peuple congolais azala au devant ba biso bato tozo vivre na ba mboka mopaya tozo mona ndele ba mboka mopaya bazo pesa avantage liboso na bana ya mboka kasi biso bapaya bazo tia biso na sima pona nini te na mboka na biso la République démocratique du Congo biso pe il faut tozala na avantage bana mboka bazwa au-dessous na business na makambo nyonso na makambo etali business na kati ya ba opérateur économie na kati makambo nyonso bana mboka